la ka tango lo tindi kanga bongo na yeba ni te na mboko amoni video ninge circuler amoni ata place video nga hoteli to sa awa bubu yandela ngai fo futa bila mana ngai oko dedo manje ngai tala déjà sina bani ba soin na mbongo na ngamoko ngana kene pa fali na kene pa na yote. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh, toza awatai ile makambe. Maman Nicole Malonga. Yo telemi wana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngati Nicole Malonga makufia. Na kama kilo mkusi. Ça complexe. Una so linga mezi nyoso linga. Olinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar. Sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Saratola la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Saratola TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur Saratola TV, chaîne à une actualité. Bonjour, bonsoir, ça dépend Airbo Kotala Bisso, Mbote na Bayenyo, Sopé Barolanda, Bisso na minute, pourquoi est là, mon tongo est là, mon. Voilà, émission na Bino Bolinga, Mingi, vérité, présentée par Paulem Kendi, Mona Souka Bamou Kendi, Yango et Bandi. Voilà, les lots dans mon colombo, les lots, on sait la Bino analyse en gros. Par rapport à l'actualité, par rapport à les réseaux sociaux, il y a un biso l'ité à Kanda, Oyo Bakangaki, Tisikoyo, Azoko Bakana Kati à présent, par rapport à l'Ikambo, il y a Monta au Basingaki na présent. On a redéveloppé en Amoroté, dans le plateau Nangana, Libongona, la patronne, maman Sarah Tola. Moi, je suis dérangé ma fille internet, moi, je suis des colos, à Pesara.
c'est recharge à YouTube et tout. Voilà, tu as une analyse ya mokolo lelo vraiment merci na équipe technique de dirigeant na tonga lelo. Bon dérive bon c'est qui pourquoi pas ingénieur 15 Bassel derrière la caméra Jonathan qui vont na CG à mouvement pourquoi pas na CG à Fondation Sarato la madame Brenda Bambote na yo pourquoi pas na Liliane Yagola Dimi Limondo porte-parole ya leader na Bisomoko Diego Milito babi chaque samedi chez Joli on a vraiment beaucoup senti que ndule maïmalika maïmazali na maïmaroya c'est-à-dire maïmalika maïmazali na maïmaroya nyonso ya imaka yango vraiment merci na sponsor na biso Azir balobi mobile pose à la kitoko mobile oza la bien ça les là toujours Azir parce que Azir des solutions Azir des makambo Azir des ko pesa beauté à moi na mobile et ça dit bon mafuta nango na savon nango vraiment ezali vraiment mobimba ceux qui ont sali commande Azir et vous me la raté et comme la yo partout aux ala Azir et comme la yo ah on a Kinshasa déjà est disponible benga aux Azir na minute benga aux Azir na minute voilà bande réunion ça balingaka problème mukendi pourquoi pas na maître avocat na moko Hervé Kadebwe esprit libre pourquoi pas na ndeko na moko na Luanda na Nigeria wana balobi ya moto Esperanti Bouyi bambote na yo Espérance Wetu voilà Montréal ceux qui ont même langage nangai oko fungolanga plateau bande ko ba découvrir Maman Sarato là bonjour. Ouais bonjour Paulin bonjour na balandinyo so ya Sarato là bah bon week-end na bino déjà bah bon week-end na papa Diego Milito na bi ke héros ya bukana makasi alali a s'apprêter pour na on a répétition na ya pourquoi le samedi na la jolie wana na Bandal na Inga Suka et bah bon week-end na Amelia Moeba la private de Orlando Domingos bah bon week-end na maman Gina Amatou motema ya papa Amatou le prince de Dubaï bah bon week-end na Julinda ya bah bon week-end na Jenny Beta industriel moi si à Pembe bah bon week-end na président Charles Tamboué bah bon week-end na groupe WhatsApp na Mobimba normalement fallait tout ça na bino réunion lelo mais on linga tout ça na réunion lobby président bébé maman Mireille maman Nathalie Dalia Onyema Makela Kumba Célia Kinkela Sol Mbemba Eliezer Nkanu papa Edi MK Edwige Kalala Pamela Kabeya Sarah Abouele en tout cas boza ebele Rose Bongo boza ebele wana déjà na ba commentaire en tout cas na ba on atangi ba kombote na linga vraiment binonyos tout mingi ba sponsor nanga Majabu Talent Majabu Gospel pourquoi pas na Azir crème de beauté des garçons crème savon eza robongisa loposo bana mibali et pourquoi pas pe na awa toza taille ya maman Nicole Malonga la patrona pour un grossissement de faim, de seins, de fesses, et puis Kokomba papa sur l'ingé et matissa volume, et monter poids comme maman kilo penda. En tout cas, au contacter kaka site ya maman Nicole Malonga, toza awatai. Donc voilà, merci pena tata po FAPK Tobokila Lokondo. Un grand merci à toi aussi. Voilà, merci Maman Sarah. Voilà. Bon week-end à Pamela Mabaya Balobi. Voilà, Mabaya Pamela. Na bosani pété ya nana makula. Bambote na esi kozali quoi. Vraiment bon week-end à abonné na biso nyonso, bon week-end à bande ko nyonso balingaka problème kendi les amis des problèmes kendi bambote na bino. Voilà, Maman Sarah, j'espère que bonne en santé. Ouais, santé très bien, santé très bien par la grâce de Dieu, santé ça va. Histoire elle ouais, histoire vraie, ça a amélioré un peu parce que mon il faut que ça va tout na bien wana et ba ozonga malé mais sinon ça va. Voilà, merci Isara bien. Tango betaka ba histoire wana edifiera bato vraiment. To kotaka na mozindo ya analyse na biso. Maman Sarah to yebi ki tango
makambuyalité akande kota réseaux sociaux to lebelaki ngana yo ça qui acte moko bien té mais ça qui podium mabato koyoka lelo lité akande na prison ba kateli $5,000 ba impressionné kozani déjà et puis mele makambo déjà lité akande na prison ça justice justice atalaka bafe justice ayebi base te justice ayebi clash te justice ayebi te ke asaka bacomédie alors asaka bacomédie mais na kati ya bacomédie na ye bainfraction ezali alors azalaki bongo arrêté na bapropre infraction oyo justice eboni eretrouvé na kati ya baloba na ye na baparole na ye et justice asala ye comme ça na ye alors bato ba okamwa eloko nini nango lité ya kanda lobaki ya malonga wana po akende prison mais lité ya kanda aza na peine même peine kenga nga pe na salara injure publique lité ya kanda pe bakangi ye po na injure publique eza condamnable. Pourquoi bozokamwa biso nde tomona lora toleka mibeko na makasi or mibeko so balandeli biso bango baleki biso na makasi atande tofinga imbécile na yo ba okangelo yango ok nango pe prison ezalaka nango parce que bato musu bato basimba bango te ozo comprendre problème alors ngai e déranger ngate mais quand même namona qui peut-être komeli lité akanda et comme la epenga mais Azwa Maël a changé peut-être façon de travailler parce que c'est pas tout le monde se permettre à rabat simba na personnalité na ou soit au ça la base na kombo na yana batum suba linga na ba makambo réseaux sociaux je crois eroté ya ependenge place azali eroté ya mandenge babiso pe basara pe tout ya mana bandenge mususu alors tant tolobaka batiaka biso ba micro eza po mutu wana azwa vie bakestion bapozaka biso po ya code salaire mais tant ba retomber yaka yo mondo ki subir ba peine na prison vous comprenez alors ngai loka déjà na buta ina nzela wana na mona nga tricage morote eza logique l'état kutika ba infraction akangi amemi na parquet a comité makala. Alors, on a soutenir rien de loi. Mais bateau barolobake, et là on a dit à Kanda lobaki on a pas qui est présenté. Un juge public va qu'il est en prison. Exemple à Liboso c'est moi. Ah Sarah mais koyoka ba na ba dira bato mususu ba lobilité ya kanda zango sala on neng ya sala comédie na ye parce que ils a pe façon na ye azala la kasoki azana scène ata ba émission ba yambaka ye aloba kaka bongo mais ce que ça façon sala comédie mais eza ma BP erreur pesa na kati parce que koloba na mutu lokola bubu liondela na kofinga yo makambo salité et puis na landiango sous lelo bien na kocha bataka ngo bande on a biso pe ba yoka oui ba mo reso ki alobi boye lancer les biso meka a lancer vidéo te to chaka batak ceux qui yozana ngo bande ko ba yoka ka voix na e poser la muke en attendant yoko commenter na sur yango voilà to wana to yoka kaka moi juste attaque wana ezalaki il était à Kanda za kolobana papa na biso bubulu ndela vraiment bande ko onyo to sala ka ba émission eza conseil na pesa na ba journaliste ba artiste comédien au monitant on vandi ba peso micro yo ezaka na moi sukali nango kiti ya invité kiti ya plateau ezaka na moi sukali nango caméra za pena ba guna ngo momboy kolanda sentiment ya caméra te kolanda sentiment ya bato ba kotala biso te ezana sepelisa public oziango voilà to kango Nebubu yondela ka tango lotindi kanga bongo na yebani te na mboko amoni video ninge circuler amoni ata place video nga hoteli to sa awa bubu yondela ngai fofo futa bila mana ngai oko dedo manje ngai tala déjà sina bandi ba soin na mbongo na ngamoko ngana kene pa fali na kene pa na yote balobi ba beti yo na concert ya fali obetani babuaki yo na podium toyebi te pasalité ya kanda mais batembele to mona rappel o lobela ka fali trop kumisaka
tout le monde a peu concerné oyaka et puis tout le monde qui peut la podium fallait un bac très bien betaki tout sur la nano tout ce que le micro oloba problème nini les kaki na concert ya fali Ah bah Alexa image eza image na moni ya bazine bazobwaka la télévision te maman moi c'est Boubou Yandela maman bana Boubou Yandela famille Boubou Yandela bomone Boubou Yandela salingai tokosuka awa te nzambe Boubou Yandela futela na bilema na pardon so futela na bilema na tinga na finga makambo salite na télévision nzambe na ufinga ye voilà omoni ye moko apesi penda justice opportunité acha pena maboko mwasi ya Boubou Yondela bana Boubou Yondela famille Boubou Yondela Boubou Yondela soko futi bilamba na ngai to yebi ngai na ntenga na tokosuka tenga na finga makamba salite na télévision en tout cas justice acha maboko kaka donc moto azobebisa masse ye yo penza alobi bien pe ye mo razo prononcer ke ngana finga ka makamba salite na télévision or biso tout oyebi ke lité akanda alobaka na yango na même na émission na ngana yeba kala na sala na ye alobanga na oyebi ngate mama na ko finga makamba salite ozo comprendre eza façon ndenga salela la comédie na ye mais peut-être moi ça Boubou Yondela na bana e ba bangi batali papa biso kombo ekokta na internet ba finga makamba salite yango peut-être ba porta qui peut plainte. Vous comprenez? Déjà parents l'état yozo ate ko lobaki on a ba mentir parce que bande ko réclamer on la que ça ba pota. Alors que ça ne ba pandie bilamba. Abana ko tune bien. Wana soki zaki asenga ta bongo et ngeza la fama bien. Kasi on a ba aola kisa. Alors on a suka lango atomboki. Donc ban atomboka ki et batu bazwango pendake abande ko tomboka na ninga solo. Alors peut-être il fallait que Lukaneta msou bato fali kaka sous les kauka et quelques personnes. Tala Boubou Yondela kuta katenga bilamba tala kutu. Moi je ngai na yebisa bato concert moi salama ba ken ba bengana ba on na podium. Ba valdi ba betama caméra ken ekwe aka na yebite soki sala. Ken na sala ngwe émission te pourquoi. Et là mo bandero bo sana ke podium a mutu. Ezaka sacré. Ah oui hein. Pour matana podium a mutu, il faut ba benga yo. To ebi ba orchestre mususu ebele bango batu ba ya na système wana ke ba makangu na bango ba macha bango na ba podium, batu na bango ba matolo na podium. Oh podium eza pona ba musicien. Sécurité à artiste et puis na artiste. Pe ba travailler kango pe lisusu. Soki artiste a bengi yo. Nde sécurité comprendre que ba bengi yo osani ni omati ngala ba concert mo nazara na podium concert a suka ya fali na kenda ya sele abeta en plein air zara ya prémisse dans na mati podium na telemara peme na vie nga Alex Chua was beta clavier sko fali obenga nga na ya liboso na ye na ya place azaki oyimba fali obenga nga maître a monité que fallait obenganga ngamoka na fali mi se kutani na clavieriste ne fallait obenganga ya kaliboso maître a monité ngasko na linga na leka maître pona kende fallait obenganga maître kalenga bese nganda pandi maboko asinga te tola o le kaliboso te ayebi yo pe bien ayebinga na ebite na luka photo ya concert ango na tia bo poster photo ango batu ba oyeba na pesa ingénieur atia photo ango ba comprendre histoire au jour na obetango wana to bandi sko ba guerre wana sko to bandi ba guerre d'esprit na ba ken OK na bandi ango kutu bien avant na mata podium ba boyelanga na mata podium tina suka concert wana ba boyelanga na mata podium tina suka penda oka ke ya suka RD akiti ba mettre tout bazaki wana ba yebinga me babona mata podium 12 benza ya 12 ah ouais bisote de akiti vient nga Jino liaki na PC mbote de akiti tango Jino liaki akiti
na esenga bi vie babona mata podium abi ya solo ngabi babona mata podium abi ouais abulo na bango c'est tout à fait normal eroyo batutu banere ya tondi ba protéger ndule de ya mutakanga na loboko tozanga na petite nanga moboye amatisa biso podium nde na bilongwe place na mataki na ke côté le mananga côté avie nanga Alex Shua ya clavier tangu na telemi wala maman fali amoni nga miso nga na ekutani abengi nga na ya liboso nenga za oyeba nga na bilongwe sko place na zalaki pa Alex na lobi na leka pona koma pa fali sengande balondo ache tandi maboko otolo ke bapinga bi presa benga bitenga monita salinga simpi aboya type concert si là tant kana akangi nga maboko baboyi na kende sko tango fale oluka okanza na bimi tanga moni nga na sima besenga nde balondo asali besenga ndo balondo sin nde balekisinga na keti place fale azalaki abande écoute koyemba kati koyemba abandi tout dans ça va ngabi oui ça va bien o bakanga biso photo fali mutayebisanga bakanga biso photo atulinga ça va ngabi oui ça va bien abi pono ya ba répéter parce que ba période wana guerre pende kotaki ba ken pena ba koma ko attaquer nga pinda ke non cha bango mulunge ndeni fallait akoke na Côte d'Ivoire c'est guerre utaka partir bango ba mona déjà ba avantage te ba otala ke Sarah Petit a fali côté kuna sous Sarah Petit anana ketchup ozo comprendre ba bandisco campagne de déstabilisation ba sangana ki ba sangana kana batu mo pe ya bureau ba déstabiliser nga vous comprenez alors presse à comprendre qu'il y a mon enga pena qui n'a triste parce que l'andana qui on dit des répétitions mon nazo qui était des répétitions mon nazo qui était a tout ninga bi ça va ngabi oui ya ça va santé comme te déranger ngoya qui répéter pour ninga santé ko se liga santé ngani ma et puis fali mutasenga nga bakanga nga photo abiba kanga biso photo na minute wana presse à commissaire vie nga Dino Liaki photographe azui téléphone nanga apesi Dino Liaki dea abikanga biso photo nde photo bomoni ba poster wana ya photo mutakanga biso dea na podium fali abenganga pour rien atelemisinga na podium akati musique poto sola na ye parce que abandé ko comprendre que y a un ça ne va pas et ça la gonde concert à suka yanga yangwana te ça lenga déjà bien parce que nazala na est déjà bien parce que nga nazara sona ke répétition na nazara pinda leka fali batu tout ba musicien tout ba ebe pinda ke oyo pinda leka fali nazaki traité pinda leka fali na ina ba droit nanga vous comprenez azali na ba droit nanga nazali na ba makam nanga e ana ba biloko ebele presse azaki po sala au mona tola yaka ko azo tumbolanga fort vie nanga handicapé azanga yo azo tumbolanga fort soka ya elo liboso soka akotire tola lelo travailler travailler fort voilà tumbolanga la travailler elamba po ba période wana nazaka na suki okata et puis nazola ta trop ba polo ba basket ce qu'on a ya carré plusieurs mots na ebisio na niata penda perruque mo a mèche na niata blouse dans moi bien te saka robe mo bo ezaki robe blouse hein et ya kano pena na zona mo li papa na nga talon na cha fallait bo manga toni akumisa na te abilanga tolo travailler na bisio batu ba sekanga ce qu'on batu ba comprendre que alo balanga na travailler pour na che perruque aba na travailler ki bo mwasi na si esopanga na façon moko donc ya zanga soka irepa bandaka otumbolanga alors so na beti histoire oyo parce que nga ikomelanga wana ce qu'on a ngana bani fali pa beti nga 12 te yo o comprendre po eza musala yango na oloba fali beti nga 12 ce que fali mutuloka nga Sarah po benga na ngaloba ke Sarah mata na podium te il faut beta 12 po fali aloba ke lité akanda na podium akomata te faut beta 12 fallait obeta lité akanda 12 pour gagner ninya zwani mais ba bipe fali 12 yango pe longaki ko boka te a 12 ya ko kanga soki bakangi pe lité akanda fali pa to comme wana nazo expliquer alors par là na ngina la kisabatuke podium et aka sacré na podium wana même podium wana na ba vidéo zo les capable ici au première vidéo lité akanda salaki abeda shura na se oui bazo tindika azana kata batu est-ce que ndeto yebela beda shura soka ki ata concert à musicien nyonso o batika la part fali est-ce ba otika beda shura na sa podium ba tiepe na VIP
abeda show na C podium entouré na batu bazo abeda show na C skolité akanda ye podium ba matango changa toko mata po kufi bobo sanelo côté fali na minute oyo fali akomi na déconfiance ya mutu nyonso parce que na moment où fali auto lekisa ya ba trahison bana oye moka bomisi na muchopon bana ye moka boti ba trahir ye est-ce que cause na confiance à mutu susu alors fali d'habitude ngana yebi que di kondi protéger ya kate na sécurité ce qui fallait à comme un niveau à augmenter sécurité na na podium c'est que ayebi pourquoi ayebi cause oui parce que et arriva fallait à ça sport wana ils a raison ngala sepelara parce que un musicien faut ça sport total oui total na ba concert rebelle a fallu à se défendre ye mo petit na Côte d'Ivoire ouais beta mtu mouvement na mona be sengande ki diba mutaza de na nzoto fali chance fallait à beta mouvement donc et là c'est que mettre à cause à qui dit ba mutoya de na nzoto fali pas tu bien mbeli parce que na minute au fali mututo comme na posaka fali à kufondire fali comme tia batu kaka oui elo kanga to na kende prison batu ba mona le Hollandais sara ke prison atikeli biso YouTube to bando gagner ba millions koleka sara mais na côté pe na biminanga ba gagner ngo pe kate donc eza lo ranga le fali azotia batu kaka balingi fali na bango sou fali te sko bango ba komo luka pena ke fali soit ta chité na musique soit ta kufata ba komo la kele bilom balé fali akoué ata musique ne yo kana souste soit ta kufa mais fali a travaillé autant des années fali a sali succès ya bad année azo silate fali a bandi carrière depuis bandi carrière na chéri fini kanga liputa tilelo OK il faut déranger maba congolais tant moni muninga azo mériter ba place wana pour le ngolae il faut travailler ko les kaete il faut noter la fallait ça rendre pour maintenir succès oh fallait travailler aka fallait linga répétition fallait à sa discipline fallait tika mutakala libanda te fallait gérer la vie na ebo fallait ça la rabo otali oh nyasto esala ke fallait azala nenga za yo pour travailler ngo ça les forces ba qualité ba force a fallu au copier pour les cahiers mais congolais ya zatami écoute fallait en kufa biso tuto kokana kaka fallait auto lekisa ba moment difficile biso ça il fallait ba live pendant 2 mois or que natan wana misieni na bimaki azaki succès fallait azaki na sa bambana ki parce que tozako tuka et to ça ele be mission to ça le ba chantage mais musicien ta mon côté à cause wa relève ale ka fali ka ye fali ngo susu ami telemisi a telemi azongisi musique ezongi po e to lobela makamaniki ba musicien tout mutako boka album azaki te mutako beta musique azaki te mutako ça donc succès vendre ka na dossier ya fali niki actualité zaïga donc on dirait fali muta simba nzungwa musique ya Congo po ba musicien mususu ba travailler te banda dossier vanda ki wana musique ezokota te tangu dossier fali esili ye mora zongeli scène musique ezonge moni ba concert mututu comme beta concert on se comprend alors fali na moment o ya komeli polin azana ba risque belé à comprendre que bat balingi était il faut multiplier penzati il faut multiplier sécurité place musala mutu eza tangande na za a Brenda ebi ke soki ngai na accordé ta kokotela nga mutu na bureau te atoza mama nanga e musala bata sécurité wana nyonso même babubuli yondela ba na principe ke mutu tout akomata na podium loba fallait abelele na micro c'est normal babo qualité ya kanda bozo benga 12 pourquoi mais lelo ba koloba ke kokanga oyo bakanga ki pelité ya kanda kwa nya beda choix se retrouver na se na yekutu mutapesa afali mbongo aina si ben wana eza makambo na bango te bité abede tosi yango nazoloba bayambaki pe petit fali na mona ki en Afrique elengi petit fali répondre clair alobi baboya ki to mata baloba ki bango moko ba mata biso ce qui presa sali signe c'est comme ça tout le monde même na ba bureau te yaya tout le monde na ba bureau yaya ngana zande kota msusu ya général mo boy yaya bagarde ko wana loka ba yoki ke Sarah zale ki général mbamo ba fungoli porte Sarah te jamais okota te ba annonça ki ote ba pesi bango mibe côté okota ndeni ba yebi so so zande kone kene ko zeye na porte
ndako na ye. Et puis même soki na porte ndako ne sentinelle il faut appeler consigne que mutu mo aroya kotisa ye atoza mama nanga soki ba pesi au consigne ba pesi le au consigne to kota te. C'est normal, fallait augmenter sécurité na ye parce que comprendre que batu balingi était. Mutu mo pe ba ko utiliser wana ba matia tubi fali mbeli. Ata bo kange bo chai na prison fallait sa kufi bango ba sepeli déjà que mutazo cha biso kaka kufi. Garçon ata bo kene prison ne sa ni batu combien ba boma batu ba na prison ba vivre ti. Azali. Mais fallait ça batu ba perdre fali. Alors fallait que assurer sécurité na ye pona ngalité ya kanda tango ba bwaka kiye. Ye mo kalobe abi akende ko sola na sous les kauka kuti sous les kauka na se. Tanga solina sous la signaler fali que lité ya kandaza. Bayaka ba mata bongo so boyoka na fali. Bino boye surprise ne bolinga fali amata bino na podium. Il faut luka muto ako chichoter fali na lutoi que intel aye ba mata. Tango sous la kenda o signaler fali. Moi te kemba mo fali abela lité akanda mataki na honneur a sololi a lobby. Tango ba pasola ke lamba pourquoi pas azonga ikolela soufa sous les kauka ke tala kutu bakatinga. Il y a les cudortements dans les médias. Yango na bi banga ba lukelo chweke ba pesio obongisi ka teni na mais tozo seka na biso na lité akanda. Po sous ba sous les pe ngai e kota te banga mona ngo défaut. Banga ba mona ngo désert banga ba soigner. Banga ba soigner. Voilà, vous comprenez. Mais moi ça rana bato bazolo baki kukanga o bakanga ki lité akanda falipe aza na katu na ngaki amoni ondire imaginer zo be bapo tiazo ganga na zo ganga mamba bogelake eza na concert na ye yango ne sala ki falipe akoti ça peut moi liloba bazo lité akanda est-ce que mama bande ko bakolo bakango pe na ba media eza lokuta kokangalité akanda eza ba propos na epona bubuli yonde ande bubuli yonde ko porter plainte batu bo condamner fallait sani so il fallait ko abengi bubuli yonde la tika wana penda aza ndeko na biso wona boy bubula bona fallait sani a lobane na makasi non parce que fallait te mutatindilité akanda tenir ba propos ndengwana na media na landi ndeko na nga Tracy Mbelenga. Oh, fali nani te akanda bundela kayo alobela kayo telite akanda bundela falite mais alobela ki quand même alobela pe falite lite akanda no asaila fali promotion te batu balobela batu za muto asaila muto promotion muto abundela muto akotela mais tout monde na ba émission s'il te plaît yango na ina loba phrase ifako loba yango wana lite akanda akumisa ka fali atikala ko bundela falite atikala ko saila fali promotion te mabundela ka fali te donc asaila akumisa ka fali soko bilité akanda akumisa ka fali yango tende eza synonyme que lité akanda soka manquer mutu respect bozui bo soto wana tu bopakoli fali est-ce que lité akanda na contrat na F victime est-ce que lité akanda saka na F victime po soki bakangi il faut engager ka fali ya bimisa mbongo futa non. Voilà, maman Sarah, quelle est l'actualité à Balubi? Comment ça n'a pété? L'été à Kanda Tangazaki n'a parqué, Basenga qui a fait la vidéo à Senga Boubouli on de la pardon, il a refusé. Ah bon? Ouais, selon Bamaloba, Bato Bazaki Kuna. Babi ke Bakenda qui ba qui a fait la vidéo à Senga pardon à Boyaki. Bon, na habité ni ne sala qui a Boya. A Kanisa qui bon na habité, na cheka ba point d'interrogation. Mais sinon sur bakangi lité à Kanda eza pour na falite fallait za l'antenne obeta lité à Kanda 12 donc voilà merci maman Sarah pour na replacer bandeko ba kolanda biso po bandeko totika yoka o soki bakangi lité à Kanda fali pa yebi bakamboyo vraiment eza bien té maman Sarah j'espère olanda ki ndeko na yo Tracy ngozoloba Tracy azoloba il faut obligé à utiliser il faut c'est-à-dire ça déjà obligatoire fallait foutre mbongo oyo basengilité à Kanda parce que azamuto alobela kai bon toyo kango pena bande quoi musu yo po ko sele makambo ate bona ko sele makambo kasi yango na bidan lobi pe mabete po alobi pe il faut kasi toyo kaka biso nyonso tu pontin fona yo kati cheska po mo zate ti wata ngasira na shumo wata na moni ti wata ti na ibisanga ke o president za boy nini tina ba journaliste ba finga boy nini je travaille avec Kofi Olomide Kofi Olomide na benga ngati pour ibisanga ke tina ba journaliste ba ki no finga être journaliste so ba sala ngo za pona bango moko mais sur mon côté
Kofi Olomide abenganga po yebisanga kete omuli mutu bwa finginga yobe tinda ba journaliste ba finga bana nene Kofi Olomide abenganga po yebisanga ke tinda ba journaliste ba finga mutu wana bana nini ngana ba pib na ye so za beso ba sala ba pib na za pona mutu nyoso wewe so pesa kama na sa le pib na sa le pib fali pupa lite ya kanda abunela kayo to mona rango atanga komba fere gola te atanga komba profite atanga komba ya wera son kenini te abunela fali pupa mwana ko sala mabende nini ngana yebike lite ya kanda nyoso lobaki peut-être que peut-être que c'est bien ça qui est ngana yebi yoza wa garçon ba caractère et que ça peut ba garçon ba caractère mais pour ani balingi ba incriminer Fali na okama Tracy Mbelenga kolobake lite akanda abundela ka Fali te abundela na Fali te lite akanda akumisaka na Fali akumisaka Fali te pour ton information akumisaka Fali akumisaka bina filé akumisaka pe héritier vous comprenez akumisaka Fali te akumisaka bat azana batune bele pa akumisaka vous comprenez kolobake abundela rayo donc Fali azana obligation ya refuter lite akanda caution pas bundela raye non mon frère totanga tozape maele ngai awa nga saratola nasalaki même infraction que lite akanda ozolanda nasalaki même infraction que lite akanda mais pourquoi pas na tour nga bolobaki pe na Fali ke limbisa kaka toyebi ke Sara wana sali mabe babwaka mwana te po awa loba na ote ya Fali ke babwaka mwana te mwana ta so sali mabe babwaka bomba mwana na toujours OK mais awa ngai tant batinda nga na prison même chaîne na ekotsa mbongo pour na arrestation nanga batutu bakotala pour na arrestation nanga bazaka d'accord pourquoi parce que na finga kité bon siko bozolinga bo incriminer Fali pourquoi ba preuve za justice mutakangi na infraction pourquoi bozolo ba ke o atakuta ngoko otika tete justice il faut ça musana ngaba kende ngapa batika nga na justice ça ki musana te ta oyo le Tracy a koloba ke Fali il faut futa ndena ebeli Fali kuta ta nga futa te surtout ndenge bo obligé à futa te parce que l'ité akanda a travaillé pas na été masa koyo ka peka na katuana on dirait azota yeke Fali atinda ka batu ba finga ka ba torozong sango ozo comprendre ngana travailler na héritier na mona place héritier ibisanga ki finga te na mona place ko faire azui de ba défense ba ministère donc allez comprendre Fali azana ba tinda ka to mona ka na lobi na yo Fali balingana bango yete Fali balingaka ete yango monaka tango nga na bande ko incriminer Fali monde entier aki derrière nga parce que balinga Fali te objectif na bango ezala ekete Sara ninga za wana ti ya obamba Fali okoma yo ndie pion na bango voilà et nzambe pa yo côté la Fali te toko tika likambo bo ete justice sa nini akabola voilà e bakanginga kokota na koti prison na komi ko découvrir makambo ebele ke makambo ebele zaki ya lokuta vraiment monsieur zaika moko Fali soit akufa soit musique ekweya vous comprenez parce que mutu batu tout bazo incriminer boy obi niveau netinga kutu Fali fa pusaka ba journaliste musika soki promotion bo futi mutu mbonga sali promotion bo suki ka wana neti boy oko obligé Fali a futi alité akanda mbongo a caution etant keki lité akanda pa Fali azanani fallait pas lité akanda zanani lité akanda toko classer na s'il te plaît attends na cadre ya ningi ya kumisaka yiwana pour le minute moto akumisa monta za fan donc na minute lité akanda za fanatique Fali parce que akumisaki siko est-ce que Fali ba fanatique toi na bango so fanatique moi asali mbeba lete chema bo fo Fali lora akumisa Fali do fo Fali azo fanatique wana futele mbongo non msu total pe sima ya famille ngo lité akanda za famille a uti na famille moko pauvre ozolo ba bien lité akanda uti na famille pauvre ngala regretter na émission Tracy Mbelenga parce que émission wana ya lité akanda ekotsa de ala pona nga mon émission fa que ya sala il fallait qu'il y a senga na komi kitisa que en tout cas famille lité akanda za ndeko oyo toyebi tolingaka ndenga na senga ki soutenir biso talanga na mwa 1000 na nga yango oyo batu to bolinga lité akanda
bokomelanga botindelanga ba contribution na bino to luka solution ya kobimisa lité ya kanda soki pe fali pupa akolinga soutenir biso pona to bimisa lité ya kanda parce que lité ya kanda akumisa ka fali e monte akumisa batutu bapina filé voilà. Et puis ma chaîne lité à kanda besoin le quoi bien privé na bino ça ra émission na bino na le baso bengi aya kate parce que ngai tam suna muntu ana to kana ata koma bien privé ba chaîne lité à kanda koma ba bien privé na bino ka bo chape l'art à côté bino ba l'art trop na ba chaîne bo be la ra fali na ndeni donc fali a komi ko soutenir bato ba finga ka bato bo bosani bolinga ya akene ko bimisalite ya kanda ka bino boya c'est que fali a beti bubul 12 c'est que fali mutatinda ki te ya kanda manke bubul po ba balusango bongo voilà loka balinga fali te so fali a bimisilite ya kanda banga baloba banga ba c'est que fali ninga zana beta bubul 12 ye mutatinda finga bubul fali atiki justice ça musala aboko kota maboko ne na salité avant d'azotala peut-être sola qui na bouboule na téléphone a apaiser situation ce qui bouboule a retiré plainte et comme l'état mutache ba montana alors botika fali en paix asala ba misala na ye asala ba tournoi na ye azobeta ba concert na ye en paix avant 6 mois ya tournoi voilà merci botika fali avant na kimia mama Sarah tozoko baka wana na dossier lité ya kanda oyo quand ningo tulo ba yango boye na ibité par rapport ya bande ko na biso ba panzisango po so na lobi bande ko na bino ba panzisango c'est na milongo li biso nyonso en général lelo ebele tozo bossa na qualité ya kanda za place ya pasi mare tozo ganga na ba micro lité ya kanda zo souffrir place aza olege biso toza bato otokosa ya qualité ya kanda po atelema parce que na ngambo bato maboke ata mtu mo tazolandela ye vraiment mais ba journaliste bazo critiquer justice na biso kay bana posa lité ya kanda umela bazolo ba justice na biso za miyibi ko na meza message mo pe na le nora ki principe ya lobi bolingi bosomba mutu kana nzoto ya lité ya kanda zela to continuer pour la question na ozongela ngo bien c'est pas ça qui yote oui et c'est pas ça qui yote mais un bon papa ça la so amoni mona na mabe il faut lukana na défendre moi na ye et puis na suka na ngo abeni mona matoi pauvre le rôle lité ya kanda yo comme na niveau ndenge nini boule nini ozana ngo ya kosenga ye $5,000 ozana boule nini ya kosomba ba voiture na mutu ya lité ya kanda to ozana na ebité comment on a zota na justice ozana idée nini ya kosenga mutu caution ya $5,000 mutu mwa sali nini abomi nani lité ya kanda sala na compagnie nini lité ya kanda sala wapi aza ni soldat ni policier ni nini comédien simple comédien lité ya kanda utara au monde que batu balingi lité ya kanda souffrir te batu balingi lité ya kanda souffrir ka te me balingi media mboka na biso ebonga te ba journaliste pona nga l'état penda pona nga Sarah so eza ke bozui justice na likambo injure public bo matela biso ata infraction c'est ceux qui bazui journaliste bakangi ba eli bino plainte na injure public okitisi makala bokatela biso ata $20,000 avobima olobi $20,000 $20,000 asa otala ba journaliste ebele bana j'appuie oyebi soki komi oyebi ngani peut-être mibeko wana batu na nani na babenga ngo nini batu na parlement bazo voter ngo te presse eza na monopole a koloba fo batika liberté ya média quatre pouvoir liberté ya média eza mafinga te vous comprenez liberté à média koloba vérité eza mafinga te liberté à média eza ko critiquer mais eza m'insulte te alors peut-être na maloba boye batu ba oyoka te justice ça ka musana peut-être pe ba konza mboka batalaki ke tellement bazana cybercriminel te na Congo soko zui journaliste azo finga ko bikise te muta réseaux sociaux tande basala président Félix tala ndenge bakenda na président Félix na makamna akendane likolo ozomona ke batu babanga makabute bolo ka babanga bakamute po cybercriminel ezate en tout cas na s'adresser na ministre pardon na yebi kutu ministre de justice pour na kenda derrière kotala après prison mais Masara va na peso pas loba
Apparemment, on dirait qu'il était à Kandazo subir les conséquences de journaliste parce qu'il était à Kandazo journaliste. Mais voilà pendant que journaliste so bakangio obikate. Journaliste lelo so bakangio. Bato basali nyonso oyo. Les journalistes ba mbaki était. Kasi bangwana pe ba comme finga justice ba kanta so basali be mission. Te ba kanti so basali be mission que justice esengi $5,000 de justice ekufi. Ba justice c'est comme muyibi. Te justice eza muyibi te. Justice yango eza normal. Ngana za ko s'adresser na ba candidat biso ya justice. Mo rezoela ngai. Deux fois mutu tangu bokangisi mutu po afingaki. Bokena na ok makala na obima nanga. Ebika otiko lobate. Otiko finga batute po ebika okota, ba futele moi 200 moi 300 abimi. Justice na biso. Mama na biso ministre à justice. Ba kondia mboka, ba procureur, ba magistrat. Toza na cybercriminalité pour na ko arrêter hémorragie ya insulte o ezoleka na réseaux sociaux. Soki bozui journaliste na injure publique, bokate la biso amende $20,000. Ah? $20,000. Soki bokomi na système amende déjà so bakateli mutu amende $20,000. Paulin, Fabien Sundolio. Yango nazoloba. So bakatelo déjà amende $20,000. Famille Sundolio, baninga ba Sundolio, c'est-à-dire okufi kuna na prison. Mais tango mutu azoyeba ke soki bakanginga pona injure publique na ofuta caution $20,000, batu baotika. Au moins na média au changer. Batu bakubanga. Parce que otala ke bako changer mutu otala ke so ke prison. Nana oya ofutele $20,000. Nani musicien ngo nani oya ofutela nga $20,000 na bima. Nani yango akoya. Tant mutu akoma na niveau calculer que mutu oya ofutele $20,000 azate mafinge ko sila. Okomona ndumba zongeli kindumba. Olobi? Ndumba zongeli kindumba. Danseuse azongeli ki danseuse mu dansa zongi mu dansa. Wana loba na fifette. Ah ma papa. C'est journaliste danseuse. Ah tozolo ba makamba batamayele. Danseuse azongeli. Oyebi pourquoi? Moi danseuse olobi danseuse. Oyebi que na média danseuse yakayete. Danseuse fifette. Te zakayete c'est cause informé te. Ba c'est nayebi mamuluba na yebi baba mais dans mutu oyo penza azo peser. Eza fifette. Apesa raté déjà. Ce que zayi, eza pe mabete ma pesa raté. Donc, au comment on a dansé ça zongi danse, ndumba zongi ndumba, muyibi azongi muyibi, muteki nguba zongi muteki nguba, batikeli biso bato a cerveau, bato a bic na papier to continuer boulot. Parce que nga sans ma finga, je vais travailler. Continue le bon batikeli bino batamayeli bata papier na bic. Ozoma na Yvette mo mutalo ba tanga yite toni. Po Yvette alobi na meda tanga te. Kasi fazonga place à sala musala. C'est directement mbolo bozo attaquer na. Te nazo attaquer te ko lukoko tanga na ba polémique abuzoba te parce que tolo ba mambo eza très important ba konza mboka ba otala. Donc konza mboka mo avande otala sara to la yo beta masola ba danseuse. Au moins te ka ko zapper même émission nanga. Donc mutatina te lora ye nazolo ba mambo important na s'adresser na justice yo zoko tsaba danseuse ata yo moko Paulin. Hein? Est-ce que moni justice c'est ça ramamba danse? Justice c'est mama bongoti. Donc on a lo mama bongo yo ko tsama so ba danseuse vraiment. Continuer à se poser na bito continuer dossier ya bien. Donc so il est lo muta moni ke po batebele ba yebi ki akota prison obima afuta 200 300 obima. Ba oteka tabilo na ndaku a obima. Mais ce qui est lo prison est commis $20,000 pour na journaliste so bakangyoka na injure publique pour na journaliste kaka. C'est batunyo so teka journaliste. Journaliste bazio na injure publique is $20,000. Médé bongi. Président Fachi, konyo kwa mate pour na journaliste internet. Bon mon a pas cité ba magistrat ke bokangi journaliste lelo lobi abimi lobi kuna fingi. Gabriel akenda ko funda e. Bakanga ki abimi a continue a finga neka auto finga ariashu. Donc soki muta bongo bozuye bo che $20,000. OK famille na ya okoko futa te. Yaya alapi mafinga na vina e. Merci ka pona soka yo mosu yika na. Yango na bi. O peska exemple fait. Te na pesi parce que ya auto bima prison asali pas même 6 mois. Merci. Azongeli suba même problème. Donc, et là qui si ce qui monte à bongo bozuye bozu journaliste na mafinga $20,000. Tant au foot ici $20,000 bongo yaya biso ba torotika la toko ya suste toko meka mafinga te. Oya ayebi ko sala analyse te akozongela musala bande ko sala kalomona réseaux sociaux ko tika la pepele et ko respirer. Merci maman Sarah. Ah toko moki toko et comme batu kwa sala analyse il faut mutamaele. Batu to bayaka ba finga po yana batu muso ya ka che caméra bando finge bandeliti na suka ba salité ba sexe ba mamati na suka monsieur Sili Bizubai. Alors
l'état fongola misu na ba journaliste oyo bazo bebisa réputation ya mboka parce que bazo accuser même média na biso bazo accuser ba konza mboka bazo landela média te or média en ligne ko landela ngo eza moi pas il faut cybercriminel ezala. Alors bo éduquer biso na ba montant ndengwana $20 ya amende et ote na biso ba tuto ali bana to monaka bakatela ke 20000 na ofinga langa te mwambila mwe na mwana ki bon de livre tant oyoki samalite kana binda na kotikala ko ba suma be mutute voilà et ko sauver même ba artiste batu ba banga ko finga ba musicien batu ba banga ko finga ba comédien po ba otaka mukamate 20000 balles. Donc solution bien pour na ba chroniqueur na ba chroniqueuse yangwana na ba chroni fati na ba chroni liboma na ba chroni ndumba ba chroni mudansa donc voilà solution ngwana. Masara pourquoi yozaka soko tina likambu directement okondana ka ba natangi liboma to ke na makambu ya ba artiste et comédien ezana bande ko ba pesa un message mabino elani patron na yo aso bomela biso cop to sara boulot bien te to bongisa kaka. yango na sala o remarquer que bosala boulot bien ça la cop bien te pourquoi ko lukata tena ça na appel tena luka bango ndeni ko lukata te ngana kana ba konzimero ba association ba réseaux ya na monopole luka mutute vraiment le bango bo l'état penda $20000 net ngapi ande na zabo eko il faut na mon net inde fona kino senga na kino senga audience na numéro 1 na PG penda ya parquet général na proposé bango ata na ke susu na parlement oui il faut pas appliquer yango média en ligne il faut zonga na ba règlement nango baninga msu ba osala média en ligne bien biso zo sala yango bien te pourquoi tala ben sanitaire ndengwana au moins batu ba comment préférer na bango ke atala na e à côté YouTube mata ba ivoirien c'est pour ça hein tozo apporter un plus T na communauté na biso ezaka bo soto salité makama mabe nani kuna donc voilà merci zagi analyse moko ya kitoko tokomi vraiment na suka ya analyse na biso ya mokolo mwalelo mama Sarah tala caméra na yebi bien que marqué oyo ndiko na biso Tracy alobi esali bien te poza ndeko ya fali ba fan tu ya fali sali bango bien te pona ande kwa fali te pona journaliste non ça analyser na lingi osenga nga nazo obligé te mais nazo senga yo message moko pona ba fan ya fali pona niye moko fali pupa soki akosunga soki en tout cas olobi ida bien nga na osenga biso parce que ngai na osenga na fali te kana fali te batu ba musicien nyonso olite akanda kumisaka akumisaka bino asanjolaka bino ayembaka ba musique na bino na ba émission na ye ba journaliste nyonso olite akanda kotela bino ba mbongo na ba chaîne akoma ba bien privé na bino na ba fanatiko bolingaka lite akanda sekisaka bino na biso batu loka ba sarato la batamitema malamu to sangisa ta mwa ba 1 franc to sungande kona biso lite akanda abimane sika pasi azali tant tozo sa be mission to incriminer fali to incriminer bouboule to incriminer justice eza na solution te ben infraction ezalaki yango justice asali musala na ye to lukande na numbongo to longola mutu a place a pasi donc c'est un peu ça batu ba meka ko chata mo ba 1 franc ba biso pe ba sara mwamuke oyo komonana to contribuer kaka ndeko na biso lite akanda azali banda. Merci maman Sarah, vraiment question sur na bossa na ki yango ngeza la bien te kaka toujours to zaka côté ya ndeko na bino Tracy azo senga na ba journaliste to ba chroniqueuse to bazar na ba chroniqueur basa la marche contre justice na biso. Nga non ça marche tenga na saela nga marche contre justice. Non ça marche ten. Voilà. Non ça marche c'est un injure public nga côté là qui en prison. Mutu tout azo finga na réseaux sociaux fa côté prison pour l'injure publique. Faut batu ba comment côté prison à sentir kilo ya amende que famille na e kokyo sangselete a piriger ba peine. Voilà. Batu ba olapa. Merci maman Sarah. Oh nyos to lobaki on a opé to lobelité na ebité lilobani nous anango ya kobakisa na ba dédicace na yo to. En tout cas ba dédicace na mutu te na batu nyos to na linga bino mingi mais sauf que to bongisa musala lelo kweli lité akanda ke balobi ekwelela yo ya futa $20,000 po makamna lobi na sa démarche wana wallahi non sala ngo na mona ministre justice po na mona e déjà donc on sala ba démarche oyo
il faut ceux qui bakangi ka journaliste et réseaux sociaux pour na injure public $20,000 ya amende baromona ke média ko changer eza façon ya ko changer média parce que ceux ezara ke bokangi botindi makala basangiseli $100 esali 500 bobimisi tanga obima après 1 mois 2 mois azongelo finga. Alors il faut changer ba stratégie pour média na biso soki ezo pesa ba information malamu et pesa rapé image ya malamu mboka libanda na bato ba otala biso yo ba te ba émission na biso mbala mo ezo lakisa image ya mboka ndengeza ezo bebisa na image ya ba konditu bazo kama mboka. Alors il faut changer ba méthode donc ndeko nanga lité ya kanda kosala kanda na falite kosala kanda na bubul te kosala kanda na justice te ezaka ba propos peut-être te yo tango kobima oyeba koyeba ndenge nini ya koloba po yo moko omindi meli kofinga makamba salite na TV l'état diembela ka place oloba wana badiembeli yo kana likama mukenga badiembela nga na mambo tika pardon na obetango ate tant to kolobaka toyeba makamni to koloba eza risque ya métier koyina na omuntu te nzamba osunga mbongo ekomonana oza dégager. Voilà, merci maman Sarah, nous sommes à la fin de notre analyse na biso ya mokolo mwa lelo ezaki vraiment kitoko avec maman Sarah to la to développer vraiment kitoko tout ça ka analyse juste ka pona kosunga ndeko na biso za liban azana kati bisika ya mabe po bandeko to libanda to tozomona to sepela tozomela ba castel banini wana to salaka mais to bosana ki azana kati kuna. Après avoir les na micro gangi soka na ngelo ka place mo vandi ba journaliste ngai de na opesa bino botika ide ba nga ba pesa bino ya marche wana to mona bato basala ba marche style le to mona solution bien té voilà utile ko ke sala marche so ki place ya bo sala marche veme ko kanga maliboke ko kende ko senga bolimbisi et papa na biso bubulu yondela soit ko kende na koluka magistrat wazana dossier ko bondela ena oya mteto zana ngo et kozala vraiment bien to sala mambo ya bato ba raisonnaka to sala lokola bazoba te tozoloba tozoganga na tala ba analyse belé mama Saka nazo tala ba analyse ba ndeko belé bozo na moni bato mo basali photo je suis l'unité ya Kanda oui poza na passe to bi je suis l'unité ya Kanda mais faut ba koloba rappel je suis l'unité ya Kanda ya buzoba te yeba ke mutu azana erreur ni ma erreur na ye après to soutenir to bo to tika ko condamner bato to luka solution l'unité ya Kanda o lebo condamner bato bo finga bolo ba n'importe quoi ne bolo bana eza moment ya to bimisa ba mbongo na biso to bimisa ndeko na biso l'unité ya Kanda ba chaîne l'unité ya Kanda za rolika ba journaliste bo tiaki l'unité ya Kanda micro boza wapi bo sala nini soutien na bino za nini pemene artiste botikeli les chars à Congo makambo botikeli les chars à Congo charge ba artiste comédien ndeko na bino maka sala ki mabe mais to tika te akufa to sunga ye tango ko bima libanda to yebisa ye ezala mbala suka lo ba suba bêtise na TVT. Voilà, merci ingénieur 15 vraiment pour na kozala wana pour na accompagner na image kitoko pourquoi pas na bon de livre bon c'est qui le CG ya mouvement na biso mongo Jonathan qui vous na 10 amis bali CG quoi pourquoi pas na CG madame Brenda ya fondation Saratola balobi Saratola ndi makambo ba abonné na biso nyonso merci na bino nyonso totika la ra wana na Saratola s'abonner aimer partager et on sala vraiment bien ngai na bino to monani bongo mbale simana invité mususu. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur